Hallelujah. Yezakoya, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ukoboka, Samakoya, Ukobonga, Samakoya. Soki obongi ako bayo, hallelujah, hallelujah. Maranatha, hallelujah, Maranatha, hallelujah, Maranatha, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yezakoya, Yezakoya, hallelujah, Yezakoya, hallelujah, Yezakoya, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ukoboka, Samakoya, Ukobonga, Samakoya. Soki obongi akobayo, hallelujah, hallelujah. Maranatha, hallelujah, Maranatha, hallelujah, Maranatha, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Désirez, alléluia. Désirez, alléluia. Désirez, alléluia. Alléluia, alléluia. Serati Katinenda, Serati Katinenda, Kitile Prete Manda, Alleluia, Alleluia, Maranatha, Maranatha, Alleluia, Maranatha, Alleluia, Maranatha, Alleluia, Alleluia, Alleluia. Tokutelema tozwa mukanda ya 2 Rois chapitre 18 versets 1 à 7. La 3e année d'Osée, wana mbula ya misato na mokonzi Ozeya, fils d'Ela, roi d'Israël, mwana na la roi d'Israël, Ézéchias, fils d'Akaz, roi de Juda, régna. wana Ezekias mwana na Zakias ye azalaki ndeko dondwa. Il avait 25 ans lorsqu'il devint roi et il régna 29 ans à Jérusalem. Ye azalaki na mbula 25 ans tangu ye akomaki mokonzi na mboka na Israël. Il fit ce qu'il est droit aux yeux de l'Éternel, Ye asalaki oyo ezalaki malamu na miso na Nkolo, entièrement comme avait fait David son père. lolenge moko Dawidi tata na ye asalaki. Il fit disparaître les hauts lieux, Ye abuki bitumbeli nyonso ya mabe, brisa les statues, abuki bikeko nyonso, abattit les idoles pe ye akweyisaki banzambe na lukuta, et mit en place les serpents d'airain que Moïse avait fait.
Pe ye akweyisaki oyoyo nyoka na ebende oyo Moïse asalaki. Car les enfants d'Israël avaient jusqu'à alors brûlé des parfums devant lui. Onete bana Israele bakomaki nde kosambela ekeko wana. On l'appelait Néhushtan. Pe babengaki yango na kombo na Nehushtan. Il mit sa confiance en Éternel, Pe ye atiaki vraiment elika na ye na nkolo le Dieu d'Israël, na Yahweh na Israele. et parmi tous les rois de Juda qui vinrent après lui. Pe kotalelaka bakonzi nyonso oyo bayaki nsima na ye Ou qui les précédèrent. to na baoyo balandi ye. Il n'y avait eu point de semblable à lui. Moko akokani na ye azalaki te. Il fit attacher l'Éternel, Ye akangamaki na Yahweh il ne se détourna point de lui, pe atikaki ye soki moke te. et il observa les commandements que l'Éternel avait prescrits à Moïse. Pe ye atalelaki maloba nyonso oyo Kolo akomelaki Moshe. Et l'Éternel fit avec Ézéchias, Pe Yahweh azalaki na Ezekias. qui réussit dans toutes ses entreprises. Pe ye alongaki na mai nyonso ye asalaki. Il se révolta contre le roi d'Assyrie Ye atelemelaki mokonzi na Syria. et ne lui fut plus assujetti. Pe ye animaki ete bakonza ye. Il bâtit les Philistins jusqu'à Gaza Ye alongaki bafilistin ti kuna na mboka Gaza. et ravagea leur territoire depuis les tours de garde jusqu'aux villes Pe fortes. ye abandaki abebisaki mboka na bango nyonso kobanda na tour de garde tina bamboka na bavile na bango ya makasi. Amen. Amen. Notre Père Céleste, nous venons de lire ta parole. C'est toi qui en es l'auteur. Nous te prions de descendre au milieu de nous, par ton Saint-Esprit, de nous parler, de nous bénir, afin que quand nous partirons d'ici, nous puissions dire comme les disciples d'Emmaüs. Amen. Notre Père ne brûlait tel temps au-devant de nous quand il nous parlait. Amen. Oh Dieu, qu'il entende ainsi, Seigneur, afin que quand nous serons aussi chez nous, nous puissions méditer cette parole et la tourner vraiment cette fois dans notre cœur pour qu'elle soit une vie pour nous. Amen. Sois loué, sois glorifié à jamais, car nous t'avons ainsi prié dans les noms merveilleux de Jésus notre Sauveur et Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Esi bino mbote na kombo na kolo na biso Yesu Kristo. Amen. Oyo na après-midi kitoko nzambe apesi biso mpona tokoka kozala zingazinga na mesa na nkolo. Ndeko atangi lite ya malamu na tukanda 2 Rois chapitre 18 komonaka tina na mokonzi oyo Ezekias. Wana ezalaki ye na mbula 25 ans akomaki mokonzi. Pe Bible elobi ete ye aregnaki pendant 29 ans na mboko na Jérusalem. Mama na ye kombo na ye ezalaki Abi, oyo azalaki mwana mwasi ya Zakari. Na verset 3 Bible elobi ete ye asalaki oyo ezalaki malamu na miso na nkolo. Lolenge moko tata na ye David. Alléluia. Amen. Tia na biso tokosolola tina ete kozala na confiance na Nzambe. Avoir vraiment confiance au Seigneur. Oui, kotalela mokili te, bato na mokili te. Ebongi na biso totalela nkolo. Lokola mokonzi oyo tangu ye azwi bokonzi ayebaki ete likunzi na ye ezali nde nkolo, ezali Yahweh. Bible elobi ete asalaki lokola David. Parce na kati na Biblia toujours liloba etatoli biso ete David fit un homme selon le cœur de Dieu. Amen. Azalaki mutu azalaki na lolenge Nzambe azalaki kosepe. Elakisi te azalaki na mabunga te. Non. Azalaki pe na bokokwea na ye. Mais ye David atiaki Nzambe liboso. Amen. Atalelaki mokili te, atalelaki bato te. Na bokonzi na ye evandaki likolo na liloba na Nzambe. Nzambe nde azalaki likonzi na ye. Bato ebele komona ete Nzambe atomboli ye, mesima abandi koende koluka bilukaluka. Croyant ke biloko ya bato ya mokili nde bakoki kosimba ye to banganga tusa. Ebabi ete ye mokonzi oyo Ezekias, mokonzi na Juda,
ye alandaki likolo na David atambolaki na nzela na kobanga Nzambe. Soki tozwi na Nzembo Psaume chapitre 1er tokozonga kaka na liteya na biso, mais na mokanda na Nzembo bakosolola na biso na ntina ba oyo bazali kotalela Nzambe. Psaume chapitre 1er tobandi na verset ya liboso tokokita ti oya mitano. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils de méchants. Esengo na moto oyo azali kotambola te kolandanaka na toli na bato mabe. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Pe azali kotelema elongo te na bato mabe. Et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs. Pe ye avandi te elongo na bato ya koseka seka. Kasi azali komona esengo na ye na kati na liloba na Nzambe. Amen. Amen. Esengo na mutu oyo azali komona plaisir na ye. Tango balobete alors tosangana lo oyo etali liloba na Nzambe, yaza na esengo. Biblia elobete ye azali lokola nzete oyo ekonami pembeni na mai munene. Pe ezali kopota mbuma na yango na tango na yango. Amen. Pe makasa na yango ezali kokauka te. Na verset 3 na suka, Bible, tout ce qu'il fait lui réussit. Voilà secret à réussite. Pona kolonga, il faut que tel mouvement na iloba na Nzambe. Au verset 4, il n'en est pas ainsi des méchants. Ezali lo lenge mote na bato mabe. Ezali lokola la paille que le vent dissipe. Akoya wa telema. Soki roi oyo alongaki amonanaki mutu na esengo parce qu'il y a simba ki liloba na Nzambe. Amen. Et Bible lobete oyo asimbi liloba na Nzambe azali lokola nzete oyo eboti telemi pembeni na mai munene. Misisa na ezali kozwa bilei. E mutu andengo wana soki ozali kosepela na liloba na Nzambe. Okomona yango liloba ya bato pe ezali. L'interprétation ezali, mais il faut aller dans la parole. Amen. Kati na liloba. Yo bengami mutu na esengo. Et Bible lobete la réussite est pour toi. Et longue ezali pe na yo. Tout ce qu'il fait. Et yango Ezekias a telemaki na nzela na liloba na Nzambe. Lokola ndeko ya koko na ye David. Et papa na ye David. Na verset 4. Babete, il fit disparaître les hauts lieux. Brisa les statues. Ye akweisaki bisambela sambela o nyonso. Pe abukaki banzambe na bikeko. Il mit en pièces le serpent des reins. Alléluia. Pe ye abukaki oyo nyoka na libende. Oyo Moïse atelemisaki kuna na désert. Ponete bana na Israël. Titango wana bazali kopesa yango lokumu. Alléluia. Amen. Awa litea ezali makasi. Bana na Israël kuna na désert. Tangu nyoka Nzambe asilikaki abimisi banyoka eswaka bango. Ayebisaki Moïse ete sala nyoka na libende. Ponete mutu nyonso koya kotala nyoko na libende. Na nzela na kondima ye akoka kobikisama. Amen. Mais eyaki kokoma un moment donné. Bakomisi yango eloko moko lokola te Nzambe azali kati na nzete ya libende wana. Une idolâtrie. Tokota yango na Nombre chapitre 21. Wana Moshe ayebisaki Moïse. Yo sala mwa nyoka na libende. Pecha yango likolo na nzete. Wana nani oyo nyoka koswaye. Pe ye akotalela. Nyoka oyo ye akobikisama. Alléluia. To akogarde vie na ye. Ce n'était pas que l'élakisi te que libiki ezalaki na nzela ya nzete ya nyoka wana. Non.
Le bateau yo bakomi ko comparer maintenant libende ya nyoka wana oyo ekeko yo ya nyoka batelemisaki na nini lokola nzambe na bango e babandi kopesa yango toujours ba adoration babeti azomema même ba parfum koyende kotikela yango croyant avoir ko servir nzambe na volonté na ye ils étaient en dehors de la volonté de Dieu. Pourquoi comparer nzambe ya biso te na nyoka? Non. Parce que nzambe kokozwa image wana te ezala nyoka ezala mbwa, ce sont des images ya biloko oyo ezali mabe. Soki nzambe atelemisaki nyoka, il fallait que bango basosola nini elekaki d'abord na jardin d'Eden. Ndimbola nini ezalaki katikati na image wana. Kula nga kolakisa toujours d'abord que epai nini mbeba eyaki. Pe elikia na bango fallait ezala kati na eloko nini. Poni te tango yo ozali kotala nyoka. Kati na yo ozomona nini kati na nyoka wana ya ebele. C'était ça le problème. Oyo fukami ozali kotala, ozali kotala, ozali kotala. Mais ezalaki na kondima moko ezalaki katikati wana. Amen. 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 Parce que kuna na jardin d'Eden, nyoka nda koisaki mwasi. Nyoka nda memaki lisumu. Pe promesse de Dieu pesamaki. Dans Genèse chapitre 3, 15. Et que la sémence de la femme écrasera la tête du serpent. Amen. Momboto na nyoka, momboto na mwasi, la sémence ya mwasi, o ezali Yesu Christ, ye ako écraser, ako niata mutu na nyoka. Et tango batelemisaki nyoka wana. À ce moment, yo mutu zali kotala, il faut na confiance ete nzambe na biso. Alléluia. Ako ya pe ako niata mutu ya nyoka. Soko za na expérience wana. Kondima wana, à ce moment là ndo kozalaki balaki kozwa guérison. Ezalaki te bazali kotala ka bitalela. Parce que ceux qui tokoti na mukana na nzambe, na Genèse chapitre 1er, na verset 26, tozongi vraiment na création, tokomona ndenge nini lisumu ekotaki. Na verset 26 na Genèse, livre ya liboso. Genèse chapitre 1er na verset 26. Pe nzambe alobaki, faisons l'homme à notre image. Tosala moto na lolenge na biso. Selon notre ressemblance. Tos kokisama na bibiso na ye. Pe ya dondo likolo na bambisi. Likolo na sur les oiseaux du ciel. Sur les bétails. Sur toute la terre. Et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il les créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Oyo muto ya liboso nzamba kelaki, c'était un être spirituel. Amen. Ce n'était pas la chair. Parce qu'il y a une position oyo muto kokai kokoya te. Parce qu'il y a Zalaki, Molim, suffit un esprit. Maintenant, ce que tu jouis, dans Genèse chapitre 2, dans verset 27, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. Muto yo ya molimo batiaki ye mena na kati na vazo ya mabele. Amen. Amen. Na nzela wana maintenant akomaki na nzela muto molimo azwi nzoto. Pitang balali si nde mwasi yaki kobima. Mais na ibandeli balobi était cet homme qui était à l'image de Dieu, Nzamba créé homme et femme. Amen. Et l'homme de la poussière, c'est à travers la poussière, le sang, makila, nde mutu akweyaki. Celui tozui, dans Genèse chapitre 3, dans verset 1er, la Bible dit, le serpent était le plus rusé de tous les animaux. Que l'éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Amen. Parmi banyama nyoso yo, bazalaki nzamba salaki akelaki, nyamo azalaki un risé, oyo mayele mabe ezalaki nyo. Yebi biso surtout les loto sur la sir kozana confiance na Nzambe.
mais il était allé sur la semence du serpent. Amen. Amen. Ça qui même si le serpent est écrasé, pour l'Alexandrie ni le sumo ekotaki. Nyama oyo ya mabe, le serpent. Dans Genèse chapitre 3, toujours wana verset 4. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Et pour la tatolete, loko la serpent a séduisaki Ève. C'est-à-dire, yeda yaki, kocha incrédulité, kozanga kondimana, o ezali liloba na Nzambe. Tomoni te kolonga ezalaki kati na liloba na Nzambe, mais asali te alongola mutu. O Nzambe akeli, na kati na liloba na Nzambe. Et il a réussi, kocha d'autres kati na mwasi, et le sumo ekotaki. Babete un animal le plus rusé parmi tous les animaux. Et tu veux au comparer Nzambe na biso na nyoka? Non! Alléluia. Amen. Et dans Genèse chapitre 3, dans verset 15, déjà promesse et pesa melaki déjà. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme. Entre ta postérité et sa postérité. Et celle-ci t'écrasera la tête. Et tu lui blesseras les talons. Où ezalaki déjà elikia la promesse. Dans l'Ancien Testament mobimba bazalaki kozela koya ya semence ya mwasi. Bazalaki kozela koya ya Yesu Kristo. Parce qu'il est le belobete, je vais les délivrer de la puissance de la mort. Fallait tenkolo ya akango la bango na puissance ya kufa. Nyos bazalaki kozotoba banda na Adam. Ti ba onyo surtout à Nouveau Testament et Ancien Testament. O bazalaki kokufa na nzoto, bazalaki kokenda en captivité. Et eliki na bango ezalaki te Nzambe na biso akoya. Amen. Et promesse pesa mekete, je viendrai moi-même et je les délivrerai. Na koya ngai moko pe na kokangola bango. Eliki na bango ezalaki te Nzambe na biso ko visiter biso. Amen. Et tangu nyoka oyo batelimisaki azalaki koswa batu. Kolo alobi na Moïse telimisa nyoka oyo na libende mutu nyosa kotala. Mais yo tango zali kotala il faut na kondimete Nzambe na biso akoya pe akonyata mutu ya nyoka. C'était ça le but ya serpent d'airain. Mais si mama kambo yo nyoso to eleki bana Israël bakangami kaka na adoration wana. Et kuna na Golgotha Bible bete tango bino boko tombola mwana na mutu. Le fils de Dieu devrait être élevé. Amen. Amen. Atombwama. Batonde batombole ko humilier, maintenant ko humilier wana. Et ça il y a deux choses là qui peuvent se passer. Il y avait une chose et l'ocalibosia qui victoire. Au Seigneur amemaki pona kufa. Amen. Amen. Et puis il y a mis balé là qui te mutu ya nyoka et ça qui écrasé. Là Golgotha. Amen. Tant bakota la Jésus Christ, il était devenu une malédiction. Amemaki nyos. Satan azako seka, azako sepela. Et azali ko boma maeba kiteke yende bazali ko écraser. C'est pourquoi Paul a dit tolete tangu kolo akufi asekwi abete o mort ou ton aiguillon. Mais makasi na yo maintenant ezali wapi? Parce que mutu ya nyoka ezala ki écraser la Golgotha. Amen. Zamba répandre makila na ye, il nous a racheté. Amen. C'est kondima na bana Israël. Na époque wana ezala ki te kokanisa. Ete Nzambe na biso akoya pe akonyata mutu na nyoka. Et soki ozalaki na kondima wana nyoka sweyo kobika na yo yango wana. Amen. Ezali te kotele mo banda kotala ekeko wana otikala kaka wana neti lelo ozomona ete même croix kuruzo oyo symbole c'est vrai ya ba chrétiens ezalaka croix mais oko banda kotambola nango te na nzoto lelo moto nyonso okuta na ye mpo na libete frère Denis kibayeba ye kazali pasteur mpo bamona croix misusu talaka bakata croix bakotambola nao misusu omona na mituka atie kuruzi même na kati ya message eza na bandeko mpo nasambela beti libaya na ye fo croix fukami wana aza na mwa chambre na ye na kati kaka ya message na biso akosambela te soki ekeko wana libaya wana achango te
Mais ce n'est pas ça, c'est de l'idolâtrie. Amen. Bible bete mokonjo Ezekias abukaki nyonso wana. Amen. Tozongi na 2 Rois chapitre 18. Il fit disparaître les hauts lieux, brisa des statues, abuki ba bikekwana nyos, abuki ba idola wana nyos, ye abuki même serpent de rein oyo bato oyo batelemisaki bazali ko continuer ko adorer libende oyo. C'est-à-dire bango tango bazali ko tala bakoma komona ete nzambe na bango azali kati na ibende wana. Il en est aussi aujourd'hui, les gens croient que là, au Kuruzo, bazali ko tambola nango partout. Ezala, tu balobi, ah frère, anaza pasteur, ndeba benga, bazota la Kuruzo wana, azana Kuruzo quoi. Bazoto tourner. Okomona bango nyonso tu, balati ba kol maona bango, na ba kulusu na bango. Na ba chaînette na bango, na ba croix. C'est de l'idolâtrie pure et simple. Amen. Nous devons tourner les regards vers Golgotha. Là, il y avait notre Seigneur. Azaïko racheté biso. C'était lui-même. La promesse de Genèse, chapitre 3, verset 15 s'accomplissait. Et bah yo nyos bakufaki na elikia wana. Tangu Yesu Christ asoka c'est quoi qui babimaki. Bible bete na Jérusalem, ba tombeau était ouvert. Babimaki na parce que na elikia. Et tangu yo zali kotala nyoka wana ebende, il faut ko itala na makanisi te nkolo na biso akoya. Alléluia. Pe akoécraser Mutuna nyoka. Mais biso lelo toyebete mutuna nyoka eza déjà écrasé. Amen. Il n'a aucune force. Dans Colossiens chapitre 1er, verset 20 à 22. Colossiens chapitre 1er, verset 20 à 22. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même. Tout ce qui est sur la terre, ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui par le sang de sa croix. Et vous qui étiez autrefois étrangers, ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconcilié par sa mort dans le corps de sa chair pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. Comme les soumou ekoteli na nzela na nzoto. Amen. Mais bon, quand tu es kono na biso ala tanzot. Pour n'être akoka koya kosikola yo kosikola ngai. La parole, le je suis, et l'attaque insounia, on va bengi Yahshua. Amen. C'est-à-dire Yahweh, notre Sauveur, notre Seigneur Jésus-Christ. Na Golgotha, il a été blessé pour nos péchés. Abeta magi pona masumu na biso, brisé pona ba iniquité na biso. Bible bete oyoyo châtiment ezali kopesa biso kimia eko ya likolo na ye. Ezali kiti likolo anyoka na libende? Non. C'était lui. Et à ce moment-là, il écrasait la tête du serpent. Pour n'être biso no tozala justifié. Bible bete tangu akufaki, il a englouti la mort dans la victoire. Et il est ressuscité à ce qui pour notre justification. C'est-à-dire pour na biso, tozali sou batoyo, bako tangela biso masumuke. Yo zotala Yesu Christ, usala sela ke na Golgotha. Et kuna lobaki ete tout est accompli, nyonso ekokisamaki. Et tangu ya sekwi, Bible lobete amataki en tant que souverain sacrificateur. Non na makila ya banyama. Non. Mais avec son propre sang, alléluia. Parce que c'est alliance aux ambasalaki. La nouvelle alliance, en son sang, na makila na ye. O ezalaki makila ya boyokani. Biso tozalaki sans alliance, tokoti mena na kati na alliance, ya boyokani na nzela makila na ye. Abete makilo epanzanaki, esopanaki pour la rémission des péchés de plusieurs. Amati nango kuna, pe atiango sur le propitiatoire, na etumbe. Yango ezoganga ngolu likolo na ngolu. Amen. C'est la grâce. Par Jésus-Christ. Pas dans zela ebende. Non.
oyo ezalaki promesse ya lobi ekomaki une réalité. Et mpona yo bika lobi il fallait kozala na eliki ete ye moko akoya mpe akosikola biso. Amen. Amen. C'est ça la bonne nouvelle. C'est ça. Que le seul vrai Dieu, il nous a sauvés à travers son Fils. Dieu était en Christ, Zambazalaki na kati na Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Amen. Asa kotangela mutu masumu na ete, bibete par la grâce que nous sommes sauvés. Et mon conjoint yo balobi ete eloko ya liboso asalaki akwesi bikeko nyonso te. Pe elikia na etikalaki seulement na liloba na Nzambe. Oh Jérémie amonaki. Bozo mona nini azomona liloba. Nkolo ya bieto moni bien parce que je veille sur ma parole pour l'accomplir. Soki Nzambe oza katikati na yo ozali na liloba na ye, la pure parole. Nzambe azali kolanda liloba na ye, aza kobatela liloba na ye. Hein frère Denis? Amen. Yako musika. Aza kobatela liloba na ye. Et tant azo batela liloba na ye, automatiquement aza kobatela yo. Amen. Amen. Dieu veille sur sa parole. Et muto makasi na ye mukonjo yazaki na confiance na Nzambe. Na verset 5. Il mit sa confiance à l'Éternel. Le Dieu d'Israël. Et parmi tous les rois de Juda qui viennent après lui ou qui les précédèrent, il n'y a eu point semblable à lui. Alléluia. Amen. Mutoyo, mokonzo, confiance na ya chaki na Nzambe. D'abord il faut qu'on y ait Nzambe wana. Amen. Soko yebi que je suis là où il y a vraiment la terre promise. Le vrai Dieu est avec moi. Frère, la victoire est pour toi. Amen. Amen. Babete azalaki na confiance na Nzambe. Et tout Nzamba lobi, Nzamba promettre, il accomplira. Amen. Amen. Dans Jérémie chapitre 1er, na verset 9. Jérémie chapitre 1er, na verset 9. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha sa ma bouche. Et l'Éternel me dit, je mets mes paroles dans ta bouche. Ah bah osolo na biso si vocation ya Jérémie. Amen. En tant que prophète, sur le verset 5 la Bible dit, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu te fisses sortir de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Ah, Jérémie azaki prophète. Et tant que le mon conjoint a télémaki, confiance na iloba na Nzambe. Azalaki kotala la banani basakoli. Amen. Parce que liloba na Nzambe depuis mon Horeb, Nzambe moka lobaki motunda singaki Nzambe kosolola na biso so directement. Utilisait toujours un nom. Et dans l'Ancien Testament, Dieu utilisait les prophètes. Amen. Et la parole venait aux prophètes. Amen. Et comment tu peux avoir la parole de Dieu? Dieu met sa parole dans la bouche de ses prophètes. Amen. C'est-à-dire que elonga na ye akangamaki na malobo mosakoli ya tangu apesaki. Amen. Et il continue au verset 6. Il fit attaché à l'Éternel. Akangamaki na Yahweh. Il ne se détourna point de lui. Atanga musika na yete. Et il observa les commandements que l'Éternel avait prescrits à Moïse. Abatelaki mibeko nyonso Yahweh alakisaki pa ya Mose. Parce que Moïse azalaki prophète na Nzambe. Puis maloba na Nzambe azalaki na mutu na Nzambe. Amen. 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 Balobete, il fut attaché à l'Éternel. Akangamaki na Yahweh. Même biso il faut tokangama na Yahweh. Amen. Ce qui t'ozui mukanda ya Marc chapitre 12, na verset 30. Marc chapitre 12, na verset 30. La Bible dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu
Okolinga nzambe yawe na yo. Kolo nzambe na yo. De tout ton cœur. Na motema na yo mobimba. De toute ton âme. Na mwela na yo mobimba. De toutes tes pensées. Na makanisi na mobimba. Et de toute ta force. Na bokasi na yo nyonso. C'est-à-dire que ceux qui te continuent dans nzela oyo na bokonzi na Nzambe, ebongi te tomi pesa totalement. Amen. Ezala molimo na yo, ezala elimo na yo, ezala nzoto na yo doit être pour le Seigneur. Amen. C'est mokonzi oyo azalaki na confiance totale, amikangamaki na Nzambe, attaché tababi ozali okangami na nkolo, c'est-à-dire tout oyo yo nyonso to ezali po na nkolo. Amen. Ba penser na yo. Faut tous en penser. La Bible dit que tu allais comme toute personne captive à la pensée du Seigneur. C'est-à-dire nzamba za ndenge na ya zali ko kanisa. Il faut biso to kanisa conformément la pensée na Nzambe. C'est-à-dire liloba na Nzambe zali ko uta na mosako. Yo tala o mosako la lobi. Ezala sur le baptême. Alobi nini? Amen. Bible bi baptisé na kombo na tata mwana pe molimo sana. Mais par la révélation babete tata eza kombote mwana eza kombote molimo santo eza kombote. Avoir la pensée du Seigneur koyebete Père, Fils, Saint-Esprit, ce ne sont pas des noms, mais kombo na yabango, kombo ango ezali Yesu Christ. Amen. Bati se peut pesa mana kombo na kolo na biso Yesu Christ. À ce moment là zali na pensée. Vous avez kanisa ndenge lilobelobi. Pas ba interprétation. Amen. Kukanga na Nzambe. Être na yo mobimba. Makasi na yo mobimba. Il faut ezala pour le Seigneur. Et mokonzo balobi ete o ezali âme na ye, force na ye, pensée na ye, tout ezala ipona nkolo. Amen. Il avait confiance totale à son Dieu. Dans verset 6 et 7, la Bible dit, et l'Éternel fit avec Ézéchias. Alléluia. Yahweh azalaki elongo na Ezekias. Au moins ndenge nini Nzambe akoki kozala na yo. Tangu yo kotelema ngwi likolo na iloba na Nzambe. Ozopesa ilongo na Nzambe première place. Et il continue, qui réussit dans toutes ses entreprises. Pays alongaki na misala na ye nyonso. Amen. Et c'est nga écoute que à se révolter parce que mkotamba période wana balobiete il se révolta contre les rois d'Assyrie. Bazaki kunza bango na roi d'Assyrie. Mais tant où il y a j'ai la parole, c'est-à-dire nazana victoire. OK. Na kuisu kondimate ke oyoyo un incirconcis kunzanga. Amen. Pe atelemela kiye. Pe longue zalaki na kana ye. Amen. Et il continue, et ne lui fait plus assujetti. Andimaki susu te ke bakunza ye. Il bâtit les Philistins jusqu'à Gaza. Pays à longa qui ba Philistins tina Gaza. Aïbaki te tangu nazali na Nzambe. Et l'autre mot eko tele melangate. Amen. C'est-à-dire nous devons avoir confiance totale en Dieu. Dans Proverbe chapitre 3, dans verset 5. Proverbe chapitre 3, dans verset 5. La Bible dit, confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur. Mitia confiance no epa ya Yahweh na motema no mobimba. Et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Komi pesa na mayele na yo na bwanya na yo moko. Reconnais-le dans toutes les voies. Yeba ye na kati ya banzela no nyonso. Et il aplanira tes sentiers. Ya kobongisa banzela no nyonso. Ne sois pas sage à tes propres yeux. Na mayele na miso na yo moko te. Crée l'Éternel. Banga Yahweh. Et détourne-toi du mal. Etango mosika na mabe. Ça sera la santé pour tes muscles. Ah, iko la santé pour na ba muscle na yo. Et un rafraîchissement pour tes os. Amen. Amen. Mi pesa na Yahweh na mutema na yo mobimba. C'est-à-dire, tout le monde a aussi 4 ans de vie, tout ça, apprends-nous à prier. Dieu voit le cœur. Mutumsa bien kolo na kolanda yo yabite tete. Même renard place à tia mutu ezati. C'était Babylone. Plein na théologie. Même Mutumsusu kola lobina et toi viens suis-moi. Yo landangai. C'était un appel divin. Tant vous achetez talaki zaché na kola nzabi zaché kita. Le longa na kozala na ndako na yo. Dieu veut demeurer katina mitema na biso. Mi pesa na Yahweh na mutema na yo mobimba. Komitia te na sagesse na yo. O tenga na tanga na ya mutamaele. Non, talela liloba na Nzambe. Amen.
Dans verset 9, honore l'Éternel avec tes biens et avec tes prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Amen. Amen. Tant même yoza kumona yangote. Sokoza confiant na Yahweh. Dieu doit nous bénir. Amen. Il le fera. Amen. Ézéchias a bané d'abord ko sala ménage de balobete ko longola nano ya salite. Voilà. Ata lelo yo soko ngi ko okena zamba kokona yo sala bilanga. Il faut d'abord ko kata banzete. Okati bongisi be terrain na yo ndesima oloni. Parce que Dieu ne peut pas accepter les mélanges. Au moins banzete baba makasa tout ça lo bandi kokona no kan désordre. Non, longola nano biloko nyonso sikakala. Amen. La Bible dit, sortez du milieu d'elle, mon peuple. Amen. Amen. Kosimbo ezali ya mabete. Et je vous accueillerai. Amen. Omo konjo Ezekias azalaki na confiance totale na Nzambe na ye. Netapui pasi ta sagesse, komi pesa te na makanisi na yo. Kopesa te si parmi les grands. Non. Oh, muto kuna paska azali, muto munene, tout ça. Tomoni yango bato nyonso tu na ba gouvernement mususu ya kala uba mikanga maki na bato sont maintenant de plus malheureux. Amen. La Bible dit qu'il soit maudit celui qui se confie dans l'homme. Aussi confiance dans mi pesi na mutu. Non. Ko pesa confiance na ye pa ya frère François te ko pesa aza mutu lokola yo. Amen. Mais pesa elike no ye pa ina Nzambe. Amen. Na Psaume 118. Na verset 6 à 9. Psaume 118, verset 6 à 9. L'Éternel est pour moi. Je ne crains rien. Que peuvent me faire les hommes? L'Éternel est mon secours. Et je me réjouis à la vie de mes ennemis. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Mieux vaut chercher un refuge à l'Éternel que de se confier au grand. Amen. Amen. Ce que vous allez dans Nzambe, Dieu est capable de tout. Amen. Tala ndenge David alongaki Goliath. Qui pouvait croire? Batu batali bato nyonso même ye moko Saul atalaki ete nakoki te na mutu ndengo. Mais David atelemaki kaka na kombo na nkolo. Azalaki na elikia na Nzambe na Israël. Ne te confie pas à rien. To komi na tango yo compromis susu ya kosala na makamu na Nzambe zalité. Amen. Ou bien aux analiloba na Nzambe, nous restons ensemble, ou bien tu n'as pas la parole. To komi na tango na suka. Ou confiance na biso elike na biso il faut aller la kaka Nzambe. Amen. Pe mukili oyo esa lokwa esi emeli masanga. Bat moni mutu ameli masanga langwa komi ko titibe. C'est ce que dit la parole. La terre est en train de titiber. Amen. Planète ezali koningana. Qui eza kokende na lubwako. Mais le biko na biso et longa na biso, ce n'est qu'en Jésus-Christ. Amen. Na Psaume 115, verset 10 à 19. Psaume 115, Nzembo 115, verset 10. La Bible dit, maison d'Aaron, confie-toi à l'Éternel. Il est leur secours et leur bouclier. Vous qui craignez l'Éternel, confiez-vous à l'Éternel. Il est leur secours et leur bouclier. Amen. Amen. Au verset 12. L'Éternel se souviendra de nous. Il bénira. Il bénira la maison d'Israël. Il bénira la maison d'Aaron. Amen. Amen. Béni. Écoute la parole. Amen. Nous sommes venus pour écouter la parole. Amen. Pour faire un effort. Ça, c'est la pire parole. Amen. La Bible dit, ceux qui ont les oreilles écoutent ce que l'Esprit dit à l'Assemblée. Amen. Ce n'est plus le moment de prêcher des fables. Non, non. Ce que l'Esprit dit à l'Assemblée. Amen.
C'est la parole de l'air. Amen. Amen. Maison d'Aaron, confie-toi à l'Éternel. Mais ça. Amen. Il est leur secours et leur bouclier. Vous qui craignez l'Éternel, confiez-vous à l'Éternel. Il est leur secours et leur bouclier. L'Éternel se souvient de nous. Il bénira. Bien, on a fitir. Akupambola. Amen. Amen. Il bénira. Amen. Il n'est pas un homme pour mentir. Mais lui, il est Dieu. Amen. Amen. Dans verset 13. Il bénira ceux qui craignent l'Éternel. Le petit et le grand. L'Éternel vous multipliera ses faveurs. À vous et à vos enfants. Soyez bénis par l'Éternel, qui a fait le ciel et la terre. Amen. Pacte de Varsovie. Gorbachev akendaka na mwasi na ye tie pa ya papa kuna bapambolier tanga zongi na ire c'est alobiete Dieu m'a béni. Non, un homme ne peut pas bénir un homme. Amen. Amen. Et en 91 même yegutu pacte wana yaki ko briser yango parce que tout tourne autour ya mboko Rome. Amen. Amen. Et tout continue na militia na biso tukota na la prophétie peut bientôt. Dans 2 Chroniques chapitre 20, dans verset 20. 2 Chroniques chapitre 20, dans verset 20. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit: écoutez-moi, Judas et habitants de Jérusalem. Confiez-vous à l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Confiez-vous à ses prophètes et vous réussirez. Amen. Bomi pesa na Yahweh na bino. Pe bokozwa bopikiliki. Pe bomi pesa na basakoli na ye. Amen. À ces prophètes. Ba prophète ya solo. Et ça tokomona yango ba prophète pe ya bato bazali muto asali ba prophète na ye. Mais aussi les prophètes de Dieu. Amen. Mi pesa na Nzambe. Nzambe maloba neza katikati na masakoli. Mi faza la mosakoli on Nzambe atindi. Amen. Ponete yo olonga. Amen. C'est bien que l'on mette à na mipesi na Nzambe. Mais quel Nzambe? Le Dieu des esprits des prophètes doit agir. Le pur prophète on Nzambe atindi. Oya yambi mutu na Nzambe ayambi Nzambe. Mutu Nzambe atindi. Tokomona yango tous les deux sortes ba sentinelle to ba sakoli on Nzambe azali kotinda. Na Isaïe chapitre 62. Isaïe 62. Le verset 6 à 7. Si tu mires Jérusalem, j'ai placé des gardes. Ils ne se tairont ni jour ni nuit. Vous qui la rappellerez au souvenir de l'Éternel. Point de repos pour vous. Et ne lui laissez aucune relâche jusqu'à ce qu'il rétablisse Jérusalem et la rende glorieuse sur la terre. Oyo muto Nzamba tindi to kolonde alobete na kotia ba sentinelle ba véritable sentinelle bango oyo bazali ko kangata misute butu mo izali ko azali na présence na Nzamba.
koluka nini na kokiko zwapona bana na nzambe baza na bomoi. Amen. L'homme ne vit pas de pain seulement. Le bébé est de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Des véritables sentinelles, les véritables prophètes, bazali ko veiller. Pona ko luka oyo ya bien, ete bisotolia. Bible bete, toutes les tables sont remplies de vomissements. Ba mesa nyonso tout, ezali na bisanza. Mais il y a une table que le Seigneur a réservée. Amen. C'est-à-dire il y a un intendant. Ozamba che likolo na biso. Oyo za kozwa bilei. Pur pona kopesa biso. Des véritables sentinelles. Là établi sur le mur de Sion. Dans Ésaïe 52, na verset 8. Ésaïe 52, à partir du verset 8. La Bible dit, la voix des sentinelles retentit. Elles élèvent la voix. Elles poussent ensemble des cris d'allégresse. Car de leurs propres yeux, elles voient que l'Éternel ramène Sion. Éclatez ensemble en cris de joie. Ruine de Jérusalem. Car l'Éternel console son peuple. Il rachète Jérusalem. L'Éternel découvre les bras de sa sainteté aux yeux de toutes les nations et toutes les extrémités de la terre, les salis de notre Dieu. Partez, partez, sortez de là, ne touchez rien d'impur, sortez du milieu d'elle, purifiez-vous, vous qui portez les vases de l'Éternel. Amen. Amen. Bas sentinelle, on zambe yemoko établi. Ça, c'est le temps de la préparation. Amen. Il y a un appel à sortir. Amen. Amen. Bazali kobete bobi manaba oyo nyonso zali ya bunzambe te. Sortez. Botale la yao. Bazali kolala te, koluka bilei pur. Amen. Amen. C'est pourquoi naïba te batu bateyaka ndenge nini? Tango mutu na zamba bazali kosolola. Bamisoube bazali kotea. Mais vous êtes ndenge nini? Il faut d'abord voir la de quoi? La parole. Amen. Oh, il faut que ça va tout ensemble. Écoutez ce que l'Esprit dit à l'Assemblée. Amen. Amen. Mais tout qui est obligé, tout doit être révélé. Amen. Parce que Dieu nous parle. Mercredi, il nous parle. Samedi, il nous parle. Dimanche, il nous parle. Et Azako parlait là-bas. Oh, il paye ce qu'il est établi. Oui. Amen. Amen. Et ce n'est qu'à ce moment-là qu'on peut apporter la pure parole. Tout comme même le lobo et le béting, nazote et le bananzam. Pas penser à moutou. Non. Faut tous à la bateau, vous allez concentrer. Consacrer na Seigneur. Notre cœur, notre âme, notre esprit, tout. Que ça marche. Pour na le bananzam. Abete sortez du milieu d'elle. Bima katina bango. Amen. Amen. Dans Ésaïe chapitre 56, tout le monde a sous bajar. Il y a des sentinelles moussous. La Bible dit, ces gardiens sont tous aveugles, sans intelligence. Ils sont tous des chiens muets. Incapables d'aboyer. Ils ont des rêveries. Ils se tiennent couchés. Aiment à sommeiller. Et ce sont des chiens voraces, insatiables. Ce sont des bergers qui ne savent rien comprendre. Chacun selon son intérêt. Jusqu'au dernier. Amen. Amen. De l'autre côté, bango pe bazali na basentiment na bango. La Bible dit ils se feront une foule de docteurs. Amen. Dit tout le monde qui était Zamba se pelite ba comparer na nyoka.
Mais awa wapenzamba kokondima te basali na ye bakokana na bambwa. Mais awa elobite et de l'autre côté, ils ont mis des chiens. Bakengelo baza bambwa, de mbwa we baganga kate. Oko ezana bambwa ndengwana oyene na ndaku na yo mbwa wana ata mutu akoti aganga kana ite. Amen. Amen. Et lui-même dit là, ils se sont fait des bergers. Des chiens. Dans Philippiens chapitre 3, dans verset 2, Paul parle maintenant de ces chiens-là. Philippiens chapitre 3, dans verset 2. Habitez, prenez garde aux chiens. Prenez garde aux mauvais ouvriers. Prenez garde aux faux circoncis. Amen. Amen. Des faux. Bon, bazali côté selon makanisi na bango. Baza na révélation te. Ils ne sont pas connectés à ce que Dieu fait maintenant. Athée. Akanisa le Bible, il ne boit même pas. Amen. Amen. Mais il se faut appeler des bergers. Oh, Bakengel. Awa Paul a le bête des ouvriers. Prenez garde aux chiens. Tout le monde a kiango. Bazana ndenge bele. Bisous Paul a bien bango les autres hommes. Mais va s'infiltrer pour parler dans le message. Les autres, des pharisiens modernes. Bisous des scribes. Mais sans Dieu dans le monde. Amen. Amen. Mais Dieu, azanaba tu oyo ye azako salela. Tu vas garder la parole de Dieu. Ce n'est que ce qu'on écoute à une véritable prophète Nanzam. Amen. Prophète Nanzam amène des révélations. Amen. Amen. La parole de Dieu, c'est une révélation. Quand on va être sur cette pierre-là de la révélation, je bâtirai mon assemblée. Dans Daniel chapitre 5, verset 11. Daniel fut un véritable prophète de Dieu. Aujourd'hui, d'abord, exemple à Daniel. Wana au festin pesa melaki na Belshazzar, kuna na tango ashita ya kokweya ya empire ya Babylonie. Loboko ebimaki, pe ekomaki. Dans verset 11. Il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'esprit de Dieu. Amen, Dieu saint. Et au temps de ton père, on trouva chez lui des lumières, de l'intelligence et une sagesse semblable à la sagesse de Dieu. Aussi le roi Nebuchadnezzar, ton père, le roi, ton père, l'établit chef des magiciens, des astrologues, des chaldéens, des devins. Parce qu'on trouva chez lui, chez Daniel, nommé par le roi Belshazzar, un esprit supérieur de la science, de l'intelligence, la faculté d'interpréter les sons, d'expliquer les énigmes et de résoudre les questions difficiles. Que Daniel soit donc appelé et il donnera les explications. Voilà un véritable prophète. Amen. Kati na yazali na molimo na nzambe o na bule. Awa batu nyoso tu bakoma ki bloqué. Amen. Semence du serpent ba yebi na bangote, ils interprètent. Fotanga. Mutu moko ya nzambe munene alobete nzambe pasala ka ba erreur. Alobete non, il faut senga pardon. Ce qui est réellement bomaki bana na yeba homosexuel na Sodome. Il faut senga pardon. D'ailleurs, il faut tout corriger Bible Nzambe. Un blasphème. Voilà, frère, c'est ça le terme. Mais c'est un prophète de maçon qui est écouté par des milliers.
Un Bible, un véritable prophète a en lui de l'intelligence. Azana sagesse o ezali sagesse oyo eleki même banganga eleki nyos oyi biso batuzana kati ya parole eloko moko tuzani kati na eloko moko ezangi te totoyeba même ezala o guerre ba Poutine o boye na boye tout toyebi eloko nini semba azali kosala makambo nyonso ebombamaki ezali révélé na ntango na suka. Dans Daniel chapitre 12, dans verset 4. Daniel chapitre 12, dans verset 4. Pardon, 12 dans verset 9. Ouais, toi, dans verset 4. Toi, Daniel, tiens secret ces paroles. Et scelle les livres jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors les liront et la connaissance augmentera. Amen. Liloba oyo pesa melaki na Daniel. Bible bete bomba yango e bomba iseli oyo tina tangu na suka. Tango bisoto zani. Zamba kufungola maye. Agotinda muto yo paza susu na mayele lokola Daniel pona kufungolela biso liloba oyo. Amen. Amen. Zambe akufungola liloba tina tangu na suka, garde yango secret. Koyeba ba vision bandimbola banini ba réformateur ba yebaki yango te mais abite na tangu na suka ekufungwa mela bino mayele na bino ekomata. Amen. 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 Attention Zawana. Nous sommes dans Isaïe chapitre 21 verset 11. Isaïe 21 au verset 11. Oracle sur les Douma. Au m'écrit de Séhir. Sentinelle, que dis-tu de la nuit? Sentinelle, que dis-tu de la nuit? La sentinelle répond, le matin vient et la nuit aussi. Si vous voulez interroger, interrogez. Convertissez-vous et revenez. Amen. Ah, motuna epesami. Amen. Oh yo, mokengeli. Yo zolo banini pona butu. Amen. Amen. Oh yo mokengeli, ozali koloba nini? Ya lobite, butu ezali koya. Pole pe ezali. Amen. Amen. C'est-à-dire, il y a un jour. Amen. Na jour wana pole ezali e bandeli ezali pe buto ezali. Amen. Jérémie to kel malem na ye Jérémie chapitre 31. Yelemilia. C'est qui kuna église primitive. Jérémie 31 verset 6 à 11. Quand le jour vient où les gardes crieront sur la montagne d'Éphraïm, levez-vous, montons à Sion, vers l'Éternel notre Dieu. Car ainsi parle l'Éternel. Poussez des cris de joie sur Jacob. Éclatez l'allégresse à la tête des nations. Élevez vos voix. Chantez des louanges. Et dites, Éternel, délivre ton peuple, les restes d'Israël. Voilà les jours de la délivrance. Amen. Amen. Les jours du Seigneur, wayaki kokango la biso. Au Bible, le Bina Isaïe 61, même dans Luc chapitre 4 là. Amen. Amen. Une année de délivrance. Ouais. Éternel, délivre ton peuple. Oyo batunyos bazalaki kozela tamba kotala nyoka ekekowana. Baiko kanisete nkolo akoya pe akokango la biso. C'était ça. Il devait y avoir un jour. Tout le monde a dit tangu bana Israël babimina captivité en Babylone. Balobite boza suna kolela te. Parce que vous êtes déjà libre. Amen.
Réjouissez-vous. Oya zangi akabolana ndeko na ye. Amen. Parce que la joie de Dieu, c'est notre force. Amen. Amen. C'était ces jours-là. Mais jours où les alliés na tongo, ils allaient payer na pourquoi. Habite, meilleur sentinelle olobini, habite, oui, tongo ezali, pe pourquoi ezali. Parce que le tango oyo, les jours oyo bazali kosolo lawa. Car le jour vient où le Seigneur, le Seigneur délivre, libère un peuple qui était captif, haï par son sang, il nous a rachetés. Par ses maîtrisures, il nous a guéris. La Bible dit, là où il y a l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. Amen. Allez, bobima na ba captivité, bobima na ba prison, sortez, partez. Vous êtes maintenant des hommes libres. Amen. Et ce jour a commencé par le Seigneur lui-même. Yé mouka fungola ki mukolo ye. Ce qui est dans Acte chapitre 1er, dans verset 1er. Vous voyez bien, Acte, d'après les théologiens, que c'est lui qui est à Komakiam. Acte des apôtres. Amen. Acte chapitre 1er, dans verset 1er. Voilà, à Komelaki, na Théophile. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement. Donnez bandeli ya mukoloana, année de grâce. Mukolo ya bandeli. Le commencement, ils allaient qui kolo yemo. Ils allaient qui Jean-Baptiste était. Kolo yemo ka bandeli kote ya, yemo konda salaki misala na ye. Amen. Amen. C'est lui qui a ouvert cette année de grâce. Ce qui est dans Jérémie 51, verset 12. La Bible dit, relevez. Élevez une bannière contre le mur de Babylone. Fortifiez les postes. Placez des gardes. Dressez des embuscades. Car l'Éternel a pris une résolution et il exécute ce qu'il a prononcé contre les habitants de Babylone. Toi qui habites près des grandes eaux et qui a des immenses trésors, la fin est venue. Ta cupidité est à son terme. Amen. Awawa, balobete, bino yo botelema. Bo renforcer ba mir na bino. Zambia chaki ba sentinelle. Abete, bo renforcer encore. Ponete na tangu na suka, oyo, muto ya telemi makasi. Oya tombwami. Oazali na ba million, oazali kokunza. Webete parmi ba royaume nyoso, royaume asuka toyebi yango. Yenda zali ko dondwa. Abete Babylone tikali mukeye kweya. Mais bino botombola, renforcer. Awa balobete, renforcer les postes. Ababi fortifier les postes. Placer des gardes, dresser des embuscades. Amen. C'est pourquoi le jour de Pentecôte, au moins n'était nkolo ye muka bandaki musala na ye. Mais il faut renforcer l'ingomba. Amen. Quand vous prenez 1 Corinthiens chapitre 12, dans 1 Corinthiens chapitre 12, à partir du verset 28, même dans 30, dans 28, et Dieu a établi dans l'église, premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Amen. Et cette prophétie s'était accomplie le jour de Pentecôte. Amen. Zambé a quoi ajouter? Il a renforcé dans son église. Amen. L'église du commencement, il y avait des apôtres, il y avait des dons. Amen. Et ça, le rôle à côté.
Nous attendons que le Seigneur puisse rétablir Amen. ce qui était au commencement. Amen. Parce que Babylone doit tomber, il doit renforcer Ndingomba Naye, comme c'était au commencement. Quand lui-même a commencé, il a enseigné, il a fait, ensuite il a établi. Les uns comme. Amen. Dieu a établi dans l'église, premièrement des apôtres. Na kati na Ndingomba ya commencement, bato nyonso tu bazalaki. Tout le monde avait un travail à faire. Alléluia. Amen. On pouvait comprendre, Oya Mutuna Nzamba Zali Nani. Tout le monde avait un travail. Il y avait des dons de guérir. Quand il y avait les dons de secourir. Il y a qu'au gouverner. Nyon surtout, c'est pas une église amorphe où l'ennemi a travaillé, non. Là, il y a Batuna Nzambe. Ce qu'on a 1 Jean chapitre 4, verset 6. 1 Jean chapitre 4, verset 6. Bible dit, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et de l'esprit de l'erreur. Amen. Amen. Moni était Daniel, Azalaki. Thomas un solo. Oyo Nzamba lakisaki makambo pe na tango na suka bi bomba yango pe na kokeya kokangola yango kolo aye afungoli na ne de grâce asali pe a établir pour n'être but zali moko Babylone fait quoi. Amen. Là où les chiens n'aboient pas, là où ils n'ont pas de sentinelles, et puis pour Nabino il fallait renforcer. Nzamba a ajouté mais albete nyonso tu bazalaki kati wana na ngomba musala moko na moko Nzamba apesaki likambo. Et ce qui a zali koloba, okoye bakaka soko ya Nzambe ako reconnaître eloba na Nzambe. Amen. Bete diloba na Nzambe zali ko uta na basakoli. C'est aujourd'hui Ézéchiel chapitre 3, verset 16 à 17, lui aussi fit un prophète. Ézéchiel chapitre 3, verset 16 à 17. La Bible dit, au bout de 7 jours, la parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Quand je dirai au méchant, tu mourras. Si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Amen. Abiawa été, Dieu nous a établi Ézéchiel comme sentinelle. Bisope nyo surtout na toza aussi pe ba sentinelle bisondere tozalia. Chacun na moi kana ye. Et ceux qui nzamba te atieli wana ezapona ko avertir. Puis ko sepela te mutu akufa non posa nzambe zali te batu nyo surtout babika. Amen. Amen. Qui soit ramené à la repentance. Dès ton moment qui on kuna Yeremia le bete bozonga bo se repentir pour boyeba. Dieu a établi maintenant ici Ézéchiel comme sentinelle. Natine te tangu yoko yoka iloba na Nzambe yo pe yebisa ba misusu. Il y a toujours un avertissement avant que le jugement est quoi. Dites-leur de sortir de Babylone. Bientôt sera condamné. Bientôt, Babylone sera jugée. Voilà. Amen. Amen. Dieu aussi a promis un prophète. Amen. Dans Malachie chapitre 4, verset 5 à 6, la Bible dit, je vous enverrai Élie le prophète. Il ramènera le cœur de père à leurs enfants. Il faut reprendre d'abord bien à Malachie 4, verset 5.
voici je vous enverrai Élie le prophète, Tala nakotinda bino Eliya musakoli. avant que le jour de l'Éternel arrive, Yambo ete mukolo ya Yahweh ekoma. ce jour grand et redoutable. Ya munene pe ya kobanga. Il ramènera le cœur de père à leurs enfants Akozongisa mitema ya batata na bana et na le bango. cœur des enfants à leur père, E mitema ya bana na batata na bango. de peur que je vienne frapper les pays d'interdit. Nokita ya kobeta mboka oyo ya ikila. Na kotindela bino Eliya mosakoli. Amen. Pona kozwa mitema na biso kozongisa yango na kondima banko batata. Sentinelle olobi nini? Pole ezali koya, butu pe ezali koya. Toke na Matthieu chapitre 25 na verset 6. Matthieu 25 na verset 6. Au milieu de la nuit, Katikati na butu. on cria, Bagangi. voici l'époux, Tala ni mbali ya libala. allez à sa rencontre. Oke na ekuta na ye. Alléluia. Amen. C'était quoi la nuit? Ah. La voix ici, c'est la voix du prophète. Amen. Mungongo ezali mungongo na mosakoli. Amen. Oyo na tango na suka. Oyo gangi tala mobali na libala. C'est-à-dire, moi ici, eleki tokomi maintenant au temps de minuit. Amen. La nuit, C'est ça. très avancée. La parole est sortie. Wana batu nyonso bazali na pole, na muleli. Pole bimi. Tala mobali na libala. Bokende bokutana na ye. Quand la nuit, moko na moko siko ya telemi. Amen. Amen. Oyo mungongo ye kolamusa batu. Moko na moko atelema. Oyo akondima mosakoli oyo. Maloba na kati na Nzambe ezali kati na mosakoli oyo. Qui crie à minuit, la nuit. Ô sentinelle, que dites-vous de la nuit? Il y aura une voix qui crie. Voilà l'époux, allez à sa rencontre. Amen. Bottez les mains. Sortez. Regardez maintenant la parole. Webe ke mosakoli, amona imakambo ebele. Amen. Ebele. Même pendant avant retour à Jésus Christ. Pourquoi tout le même guerre ya Poutine c'est du bluff. Et là comme côté tango ekoki nanu te. Voilà. Dans Luc chapitre 21, dans verset 28. Il faut avertir, Luc 21, au verset 28. La Bible dit, quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Et il leur dit une comparaison. Voyez les figuiers et tous les arbres. Dès qu'ils ont poussé, vous connaissez de vous-même que, en regardant, que déjà l'état est proche. Amen. Amen. Il dit, une comparaison, voyez les figuiers et tous les arbres. Bota la figuier, parce que figuier c'est la sabana en Israël. Amen. Et cette écriture parle de l'indépendance, c'est-à-dire que Bamboka, il faut comme libérer. Et en 1948, Israël était devenu une nation. Quand Oni Ezalaki créé, il y avait 51 seulement États. Amen. Mais maintenant, on a plus de 159 États. C'est-à-dire que Zamba libéré. Même Bisso Nomboga na Bisso en 1960, comment qui est indépendant. C'est-à-dire que circulation libre. En 1991, Gorbatchev a déchiré même Biloko na Bangwana, il y a acte de Varsovie. Il est fini. Au côté des États-Unis et au côté... Non, nous sommes tous libres. Amen. Regardez Israël et les autres arbres. Les autres arbres des autres nations doivent aussi avoir de l'indépendance. Et ça, on attend de coloniser Baninga Sikoyo. Non. Et quoi, Simbate? Tout ce qui est Mosakoli Nzamba Laksaki déjà. Yo ye oboto limboka we oboto limboko et il y aura toujours des guerres et des bruits de guerre. Mais le Seigneur qui a dit les gens doivent être libres. Amen. Libre circulation.
Amen. Amen. C'est pourquoi vous avez dit même Poutine, ils attendent été colonisés encore. Non. Ça viendra. Mais tango yo, c'est le temps de la liberté. Amen. Oui, parce qu'il faut pas la libre. Si vous avez un conseiller, vous avez un les conseillers spirituels, non, n'agit pas encore. Parce que vous avez long gâté. Faut pas côté les mélayos. Amen. Amen. Première des choses, liberté. Zambaza na posé te ba bato ba konza ki ba fungwama. Abi regardez Israël. Israël na 1948 et combination. Biso wa na 1960 okona brazo kuna autant ezako kemi. Ba état de 51 états ezalaki na tangwa oni. Mais là nous sommes là plus de 159 états. Voilà. Et ça ne fait que s'ajouter. Yo ce qu'on veut réduire yango. Ça c'est la parole que le prophète a amené pour nous révéler biso tango tozali na yango. Dans Apocalypse chapitre 17, vous avez une méditation à l'élo. Pour l'appeler Sibiso. Chapitre 17, la verset 16 à 17. Dans le biming, mais prochainement, tu vas nango vraiment en profondeur. Amen. Amen. Apocalypse chapitre 17. À partir du verset 16. Les 10 cornes que tu as vues, Na seke tumi omoni et la bête haïront la prostituée, pe nyama bakoyina mwasi ndongolo. la dépouilleront et la mettront à nu. Bakolongole bilamba pe okoma bolombo. Mangeront ses chairs Bakolia sulina et ye la consumeront par le feu, pe bakotumba yango na moto. car Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein Nzambe atia na kati ya mitema na bango bakokisa mwango na ye. et d'exécuter un même dessein Bakosala mwango moko kaka wana. et de donner leur royauté à la bête Pe bapesa bokonzi na bango epai ya jusqu'à ce que les paroles de l'Éternel soient accomplies. Yekino maloba ya Yawe ekokisama. Zamba alobi ete Babylone bozali komona Amen. ekozala lisusu te, ça doit être détruit. Amen. Amen. Bakonzi wana nyonso tu ezala Russie, ezala toutes les puissances. Zamba tshekati na mitema na bango. Pas problème ezani wolo, or, l'argent, nyonso evandaka na mboka wana. Mboka wana. C'est lui qui a tout volé. Amen. Regarde, États-Unis na banyongo, ba Russie ba na banyongo, mais yazala na nyongo. Tout. Et tout le monde doit dire qu'il faut te détruire. Mais qu'on a lobby, attention. Amen. Beaucoup exécuter en côté jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Amen. Et c'est quoi? Avant cela quoi? Et de donner les royautés à la bête. Amen. C'est-à-dire, ba puissance wana nyonso tu. Ba kopesa bukonzi na bango na nyama oyo. Amen. 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 Et nyama ya kokoma makasi. Et il va animer l'image de la bête, c'est-à-dire il y a l'écuménisme. Mangoma nyonso kosangana. Et côté les mélanines, nous l'épouse parole. Amen. Amen. Il faut tango wana ekoka. Où l'église doit être persécutée. On va demander bino nyonso to bokota na écuménisme. Et derrière cela, bateau nyonso bako détruire la bête, kola le bête, il faut pas pesa na bokonzi na bango na nyama oyo. Parce que ça tango na ye. Le 4e royaume, il faut être élément. Et ma puissance nyonso tout. Malgré que ma puissance wana bazoye ba il faut toko kako attaquer. Mais bakoyi ko sala yango te tant que nanu lo banzambe ko kisamite. Bino tu faut bozala na se na ye. Bino tu pesa makasi na ye. Jusqu'au temps. Et la persécution sera pour l'église et Israël. Amen. Amen. Dans Actes chapitre 4, verset 29. Actes chapitre 4. Dans verset 29. Et kokoma tango moko biso tokobondela. Lokola ba oyo na ngomba na kala. Actes chapitre 4, dans verset 29. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces. Yo, menace moko ekoya. Amen. Penzamba ko chakati na biso pose ya kobondela. Et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. En attendant ta main
pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Alléluia. C'est ici la restauration qui va s'accomplir. Quand il y aura l'attaque contre l'église, l'écuménisme, le Seigneur doit envoyer sa puissance. Lingombe Koubele, étends ta main. Alléluia. Amen. Tikete le boko na yo maintenant et agir. C'est-à-dire tout ce qui se passe, tant que nous en battons, maintenant na lingomba te, tout est nul. Oh bah il ne comprend pas Rome. Oh boy, je dis même dans le message déjà de comment ça il va provision. Non, il y a du logo na yo. L'église doit être revêtue de la puissance d'en haut. Amen. Et ce n'est que quand nous serons persécutés. Amen. Ça, c'est ce que le prophète a amené. Il faut les avertir. Amen. Amen. Ce qui est moni loba. Oui, bien, Mosagola mona qui Los Angeles. Egozinda. Avant retour, il y a Christ. Mosagola mona qui Los Angeles. Parce qu'il y a beaucoup à Los Angeles, miracle, salamaki mingi. Dans Hollywood. Des anges. À tel point qu'Alobaki était un peu plus prié pour les États-Unis. Yango yaki kolela lobi était ce qui miracle et salamaki. Même Jésus allait là qui pour na Capernaum. Mais ce miracle et salamaki na Sodome, tam sud na bomaki Sodome ote. Voilà. Bato ba moni la même puissance na yankolo, lokola kuna na nini na États-Unis bazate. Yango lobi était Dieu l'a montré. Aux États-Unis, c'est bien, mais la Bible dit qu'une grande partie sera engloutie dans l'eau. Avant le retour de Christ. Avec des requins, wana na mboka wana. Amen. Amen. Requins bakotambula likolo na mboka wana. Parce que baboya ki, tant kola lobi baboyi koyoka iloba na nzambe. Et tant qu'il n'a pas de salamité, nous croyons que le Seigneur n'est pas encore revenu. Prophétie fait comme ça. Amen. Il faut que tout le monde écuménisme et la marque de la bête, il faut ça là. Par côté les mélabiso. Des fois même que beauté à l'issue soutient la combo dans le colonne de Christ. À ce moment-là, nous allons demander au Seigneur. Amen. Amen. Seigneur, étends ta main maintenant. Amen. Pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles. Et tous les dons qui étaient à l'église du commencement vont revenir dans l'assemblée. Amen. Nous allons rentrer aux premières heures. Nous allons renforcer encore la sentinelle. Il y aura des véritables pasteurs, il y aura des véritables docteurs. Mais pour le moment, ezali koninga na muke muke. Amen. Amen. Cette bonne nouvelle doit être prêchée jusqu'aux très extrémités de la terre. Biso be na kaza lingala facile, nous à côté yabe na ndenge na biso. Ne crois pas ma prédication toutes aux autres salles, les can internet, c'est une grande bénédiction. Amen. Amen. Si on peut atteindre même 100 personnes, c'est déjà beaucoup. Amen. Amen. Mais na petite dimension na biso pe tuzali ko sala to ko sala. Bato bayoka ka français bayoka. Amen. Babima. Le Seigneur va agir. Amen. Mais à la guerre à Poutine, tout ça, tant que nous sommes ici, c'est nul. Amen. Il n'y aura rien. Le Seigneur est tant que nous sommes aucun problème là-bas. Que Dieu vous bénisse. Amen. Dans le Saint nom de Jésus. Amen.